atala komona te. Linga kiyo mingi, Janina. Mbote mingi na balandi FM TV na Moko le descendant prophète Kimbangu le petit-fils de Kuku Pemba na ebisa rabino ke n'apportaka deux noms katinanga petit-fils de Kuku Pemba le descendant des prophètes Kimbangu ba baebi Kuku Pemba baebi ba ope baebi pe prophète Kimbangu baebi tant que naza vivant to kotikala jamais ko croiser les bras to ko kanga maboko pona tina mboka Congo eza ya yo Congo eza yanga Congo eza ya biso banso toko bundelango jusque titi nati ata centime moko to espace moko te muto akoka ko botola biso yango selon prophétie il fallait ndeko kisama le créateur mutakela mboko Congo ayebi le pourquoi achayo awa achanga pe awa na botama congolais plaisir ya kozala congolais eza libabete kozala congolais eza malédiction te mais eza bénédiction pour biso to comprendre yango boza tellement belé bozolanda biso na Moko le descendant biso na kati émission na biso na kati émission na bino pardon vous a tellement ébélé na kingasani toujours na bana na bino bana chango na zana respect liboso na bino post toyebi masolo ndenge zalaka bana chango bana kote kuna nyoso to pesi mbote monga fula na bosani pete na masanga mbila et pas mama alpha na pesi mbote ya mingi mama mwana no yo santé zongi kitoko ne lengi azongile musala na ye na pesi bana ngaba mabele mame parce que base ne makamunda ngwana bana makala bochana se asetanga lobi fo boluka boyoka bana selembao ya ngiringiri ya bandal ya ngalie matuma lueka na pesi mino mbote bozebele et na remercier lisusu ba oyo bazo soutenir biso de près ou de loin mama Denise Mukadi mama Simbi DGI la seule mama soki ba mama na baza 4 to 5 na habité soki ba entreprise à Congo za ndenge nini mais respect mama na ngai na motema bo mama za nango continuer musala na yo ndengwana rigueur na musala za kitoko ne lengi eza ndengwana parce que tangu mama za yesika bana bazonga na nzela musala zo sala ya kitoko zomona na pe bazolo ba na DGI mama Denise Mukadi musala kitoko ma boss bili malua na go bossa na peyote parce que yondo za boss nanga osali ke po biso to monana ni tete ba matoso lelo to zate to mona na pete na bossa ni pete mamisa mokomene bisika ozana na Château Rouge na Paris renye pe na ngonga na yo zwalanga kangelanga Château Rouge tamola na yango na kata sak na yo renye pe le ba mère maluba renya ya pe pechete eza pe pechete renye mboko komene bisiko za na Canada renye na ndenge na yo yo bika émission na bino ngwe bandi boza tellement belle bozolanda assez ndeko moko bo tuninga bi mais yo la taka ba kiloto na ndeni bi ame atenia bulo teni na biso musala yango yo kubadilanga ngana olia na lisango eloba venanga Zakari baba so za kulutu na musala mais za confrère to yandi bandeko baye ko beta masolo bazalaka déjà na biso de tout le temps de tous les jours je crois que to yamba bango mote président Edi Kankou Mbote assez. Boye bolam. Merci beaucoup. Nous rappelons à tout le samedi parce que mkola lelo subo sepeli boya mabiso na chaîne na biso kitoko to na makasi pe ba congolais so balingi yango FM. Donc na tondi samedi donc ezali deuxième émission na ngai na année Oyasika. Très bien, on reconnaît la deuxième émission. Deuxième émission na année Oyasika. OK. Donc na ko profiter na ko pesa ba oya ngambote na ko pesa boss Billy Maloua président na PC bambote belé pa ya Joami na PC bambote na mon cœur à moi Ketsa Moseka toujours bonne guérison na Anaya Mukanda au mwana langa au moi santé dérangé muké na PC mbote na Kiana Palmira Samuel P Junior bango nyonso bambote belé pa ba Joami na mupanzi na tozana ndeko Benjamin bonjour. Bonjour arbitre. Mbala liboso na moni na plateau na biso. Oui, mbala liboso na plateau et na profiter pour vous remercier yo. Merci beaucoup. Pour l'opportunité pesi biso ya koleka na plateau. Nazali Benjamin Chamala, membre ya collectif ya ba communicateur défenseur des institutions et puis membre ya autre collectif de communicateurs privés et chef de l'État. Très bien. Ça parmi bateau to accompagner qui chef na 26 provinces surtout.
pour tous les longs autosanango et j'étais parmi bateau où bazoaki ngolu ya otambola au moins dans la province tout et puis comme ça la 57 meeting na chef de l'état où esali lelo keno tous na kati ya victoire les ambala liboso ya koleka na FM télévision pour tout solo là nous ambala sukate et je profite na opesa bato ba Olanda biso na bokebi et nazo pesa bango nazo présenter ba meilleur V et ainsi que mon kondi ya chaîne oyo maître Billy Maloua président. Vraiment, on est ensemble. Merci beaucoup. Ndekwale, de tout le temps. Assez. Toujours. Vraiment. En tout cas, c'est pour la deuxième fois de année Oyo. Très bien. Tous ceux qui sont na FM TV. En tout cas, c'est un moment kasi mbote na biso mingi na boss ya chaîne Oyo FM pour accorder chance na biso ba jeune. Tous les cas pour nous relever la maïmata limboka na biso vraiment c'est sandé ou ba congolais tout luka. Très bien. Plaisir à trop, je crois que Boitu Landa Bango baza ba combattant na ebisa kabino ke bo zala na bino bo tenu nga rigueur te bo kangela nga ba gutite na palais chaîne eza commercial ba le kaka awa ezate ko pona te boyebi ba norme ndenge ya ba chaîne commerciale ezalaka bino peso bomoni boyepe le peuple à l'oba, même l'état général à l'oba, même chef de l'état à l'oba, directement toko ta président Edikam, toko ta na situation d'après mes sujets nabiso pour ngonga ezo kende lombango mbango, rumeur tozo yo kao ezo circulé na ville province à Kinshasa que non l'inspecteur il y a FARDC général Amistango fort qui a alinga préparé ça la coup d'état na évité ils en tant que ba communicateur en tant que bateau baza proche il y a parti politique qui a eu de baisse. Ndeko assez na kolobabo. Vous en avez 5 minutes. La question. Na kolobabo ndeko nangai. Très bien. Omoni lelo po Congo oyo tout le monde a makambo oyo salama lelo tout le monde centre financier tongami ils allaient pour la volonté ya président Tshisekedi. Tout le monde lelo monter en puissance, il y a FARDC. Ils allaient pour la volonté politique, il y a président Tshisekedi. Président Tshisekedi, Fatih Beton, Azala Batou, Oyo, a pesi bango confiance. Oyo lelo, babimisi makambo ebele, oyo même ebomba maki. Bitumba général a mis ses alléluia. Naïla nous qu'on démentit dans l'information, on a tout qui va rimer. Encercler ndako ya misi oui encercler ndako ya misi et pas ba garde républicain soi-disant alliance la coup d'état. Très bien. Mais dans autres là est-ce que Gilles Alingete oyo azali inspecteur général ya finance de la République démocratique du Congo Gilles Alingete a requis comme premier ministre toi requis comme ministre ya finance et kotikala ko salamate atanza mabandeli mukile kotikala ko salamate. Donc babiloko oyo bandeko o bazoloba ezali zuwa mwe uti wapi bamoni ke mwana mboka tango fort azali na confiance à chef de l'état azosala musala na kitoko récemment uti katanga ba réalité akuti na katanga boyebite assez ozomona un généraux ba yebiso azoloba ke ngai nazala autant de généraux. Ok, bon, sur le terrain, il y a le 8 ans sous 100. Ok, au petit temps sous 10. Bon, on a sur la bateau, on a un ami, si le rôle a dévoilé, ma secret, on a bimisi yango. Yango, faut pas créer la cahier article, Twitter, par-ci, par-là, bako marabilo, Rimer, on est tamboli makasi, mais le lobby se tanké. Bah, il toujours accompagné Mkonza Mboka, tout le bien Mkonza Mboka, peut on la délagation armée, la police, alerte, on la délagation tout. Tout. En tout cas, bandeko wana la kosenga bango balinga Congo, pe balinga pe bae o chef de l'état pesi confiance pour na bakoka kosala musala. Ezali kitoko te. Papa batazo sala musala na mutema malamu. Azo sala musala na bien. A détecter makambo ebele, infiltration na kati armée. Lelo to yebi ke ba infiltrer bazali. Eza grâce à général Amisi. Mais comment bino bokoya boko ça lelo ko ndeo. Eza kutumbala liboso te. Ouais, c'est troisième fois. Première fois, la n'a pas Péro Louao. Confrère, on a vu nos Péro Louao ou Akima. Péro Lobinin. Ou Amisi,
alataka teni te alobi kolata teni ezali soni wana perol wao Amis alataka teni te tandis que ngai ezala ba manifestation ba soda la kila kota Amis alati teni donc bazo bundisa ye mais na webisa ba to wana boye o nzamba simbi moto azala pouvoir olongolela loboko nzambe te lokola azala confiance en nzamba Congo moto pa kolonga ya pa kozala te ba rimel na bino wana bozo yango bobaka na toilette po biso sikoyo tokolandela bino tina suka tokotika liso espace te obeti obimisi gauche tobimisi droite pourquoi tozwi lokola général Christian Chiwewe azala na garde républicain lelo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commissaire général d'armée lelo a nommé chef d'état-major a vu général Ephraim ou à garde républicain Tchewan Moussala Zosalama siko bolingi nini bozoluka nini moto bobanda koluka bopelisa ekopela moto le 31 bolobaki eleki John Numbi alobi 4 jours eleki bozokoka kate siko amisi akoya kosala coup d'état yango na ndenge nini ye kona inspection générale ye aza kaka biki na papier oyo asimbaka pa basoda oyo bakengelaka ye biki na ye na papier mpona kolandela bongo ebimaki combien bateni ebimi combien minduki ebimi combien oyo esali boye c'est ça mosala ya général amisi siko akoya kosala coup d'état yango na ndenge nini bakongole tolinga mboka na biso tozaka na mboka moko tata na biso Congo mama na biso Congo wazokamba Congo komone Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bato apesi confiance aza na bango ensemble wana et c'est que toi accompagner bango deko as très bien ndeko longa Blaise est-ce que Milinga Benjamin merci est-ce que Milinga bimara pambara boy ce que Milinga bimi ça veut dire que moto ezali merci beaucoup j'étais d'abord à éclaircir bateau tozo passer moment monté crucial par rapport à situation sécuritaire na mboka na biso et que bateau baza pour ça kopelisa moto ils ont des objectifs oyo les autres na bomba ça va biloko wana. La première des choses que vous devez savoir, c'est quoi? Na niveau ya armée na biso, tu sais que Dieu est venu trouver autre armée moko et autre qui na brassage, mixage et tout consort. Où la plupart des officiers, basés sur officier ya mutu, banda ko dépendre pas ya mutu moko boy. Et maintenant, la manière dont tu sais que s'est en sorti, la crise oyo ba créé parce que après départ ya FCC, c'était déjà programmé que ça allait barder. Ya moi no ba msu anu to benga ki yemei ceux qui va meki beaucoup mona boena parce que il savait que c'était comme ça et ba général lokola général Ami Sikumba Gabriel baza bato oyo va comprendre que non je dois d'abord servir la nation pays d'abord Jitunga cela veut dire yangonde mutufona sala na nazali awa te pona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais nazali awa pona ko servir mboka na ngai et non petit quoi ndé aye à côté vous devez savoir que partout bato belé bato tout va inspection te sur les babigari qui vont dire la contrôle au moins les Congolais qui tirent la contrôle aux anangotés. Ce qui fait aussi que certains des officiers oyo va sentir que contrôle est comme dengue sengeni. Comment au qui n'a sa province oyo commanda ceux qui la brigade ceux qui chargé à province ceux qui non n'a par exemple 1000 soldats. Ba qui va dire contrôler ba coûte ça descend. Et quand il vient avec ce genre de rapport et malota mobi n'y a pas de fumée sans feu et tout consort. Fumée oyo tembo qui pour nini. Contrôle oya sali na Katanga on préparait makambo ya mabe et l'effectif on a au pesaki lokuta après inspection kaka au général tango fort à niveau ya Katanga et yeko sala ke ba chiffre o ba ndeko koloba au mona mutu mususu aza major maoto nganda kwa 10 niveau 15 niveau mbongo na bazwaka ngwapi mbongo wana ezaki no mbongo ofuta basoda bazocha na poche mbongo ya boba ocha na poche bateni na bis oyoka soki ba steni ya FARDC ezo se retrouver pas ba rebelle bon mitu na raté pour nani oyoka so minduki ya FARDC et se retrouver pas ba rebelle c'est parce que il y a eu un homme oazali na mayele ya kosala musala et aujourd'hui azana poste o to bengi ya opération te azana poste oyo to bengi ya contrôle a comme en administration il y a problème na ezaka ya ko vérifier ce qui est administratif alors que ne ça la coup d'état ngo na bana et surtout na ngina tuna na bato ba ko ba blon so ya sanité wana au moni lelo télévision to réseaux sociaux pardon et BBC makam mutako ko maka abino negeza boy assez to mona ki na kapela azobunda ah koloba ko tango te et panzani ti
oyo qui peut être sous belle famille bande ko bi yo pena makambo boye o boye na boye le temps toi qu'on vérifier wana et ça va biloko moko ils veulent préparer quelque chose. Nous savons les gens qui sont complices na makamuni ba congolais bazana kimia. Certes il y a des rumeurs oyo toko ko sabatu ya kolobaki non, il y a des gens qui veulent préparer du mal contre le chef de l'État et que tout le monde il est le bimina misu. On a vu des cornets nanga. Et nakati sabatu oyo cornet nanga copier na bango. Il n'y a pas le nom ya général Tamisi tango fort. Général Amisi azako souffrir na auto bengi jalousie envers batu mususu qui veulent salir l'image et puis qu'on pèse une image oyo ezali ayete. C'est pourquoi état que les défenseurs des institutions ont dit non, il faut que les gars baitanoike tu expliquer ba imboka parce que rumeur plus ba comme ça ya solo. Ezaka bongo okofanda boy taka olo bate baba ki dimo consent mais le roi yazali auto be mapinga bazaka na mwana auto bengi interdiction ya kolekara l'écran na ba média kolobaka mais biso état qu'on doit éclaircir auto bengi ni tout ça c'est quoi ezako tinda ba généraux basilika bando esaba omonde bako sabilo makambo omonde régime Tshisekedi tande bazo sala boy tande bo sala boy pour epesa makambo mususu mais je vous dis que il est loyal envers son pays, il est loyal envers le chef de l'État et que eloko ya mabe ezalité général Amisi Kumba Gabriel azepa nae azo dame aosa musa nae soki na tongo côté de l'inspecteur général kuna ya FARDC aosa la boulot nae c'est ça. Merci beaucoup Ndekwale. Est-ce que Kouta outi Lubumbashi nde yango ebotisi makambo yo? Merci Ndekonangai assez rebi namboko yo eloko yo il faut que changer yango makasi balobi oyo balobi toyebaka te soki azalaka mutu soki mpe azalaka nani fo toluka ye toboma ye tolapide balobi wana mutu akoloba makambo oyo ye amoni te aza na matete mazobeta masolo esalami na ngalema aza na ngalema aobeta masolo esalami na maluku donc fo toluka balobi wana. Oui, domaine où il y a défense, ça la rend sécurité. Tant que barimer à bouger bima, tu as ça dans sécurité. Mais il faut tout dire là, ma cambomoni ou iko salam. C'est depuis 2003 mboka na biso régi à une constitution. Constitution ya mboka na biso de la question modèle ya rejoint pouvoir na République démocratique du Congo. Modèle ya rejoint pouvoir ndenge baobe ki na biso masolo wana par rapport ya général Amisi Tango Fort eza yango te. Eza yango te. Général Tango Fort adosa musana ndenge sengeli eza pamba tende mukonza mboka achaki inspecteur ya armée toyebi bato ba ko za inspection armée ana nolenge ba travailler na mboka oyo lolenge ba commissaire armée na biso toyebi depuis que le général Tango Fort a jana tête ya inspection wana binomo zo mona ndenge makambo sutambola na armée na biso voire même na dotation ya ba soldats bozo mona ke makambo changer. Est-ce que le salaire est changé, Matito, de comment? Mais tu as le bel amoté. Tu as le blaté, il y a un salaire à Soda qui est tout. Qui est tout dans le Soda. N'est-ce pas vivre? N'est-ce pas échanger par rapport au bazar qui est très bien, très bien. Non, ça la banquette, toi, non, mais banquette, toi. Oui, non, il y a l'évolution dans la carte armée. Parce que la carte, c'est un homme, on a tout un colonel, moi, quoi, dévoilé un secret. Et il y a une carte, on a appelé ça, on a jour. Mais habiter combien? Parce qu'il y a des gens, il y a des blocs de généraux au Balia Kabambongo. Il faut qu'on ait une liste et tout pour nous dévoiler les secrets. Il y a un makambo babundis la tango fort. Il y a un makambo moi micro publicité basangwa mabe contre le général Amisi Tango Fort. Parce que le ça va s'écrire en nyonso. Un soldat a un droit. Il y a crédit. Un soldat a un droit à jouer $9 par jour, il y a ration naï. Très bien. Mais et que tu es inspecteur général et armée.
bayo baganga libanda lelo bakoya bazoya pona bazoya na bambeli pona ko influencer ba tukete toza en complicité na ba généraux mushu bazana kati mboka wana babilo ba papa ba obeta wana mais azobeta zolo ba makambo za solo parce que mutu tanga zolo babilo ko wana ayebi le pourquoi zolo belela tellement que domaine en à défense nature ba aweza bilo ba ba papa mbate na place publique to ko lo ba ngote mais to yebi makambo ebele bato wana basali na armée na biso ya mabe. Donc soldat a droit qu'on joue $9 ya ration par jour, mais bango ba bomba yango pour na intérêt na bango ba général ba sakaka lelo choki biso to jui makoki kwa ko lo bango to ya ko ye bango ke ba soldat bazana droit qu'on joue $9 par jour ya ration ezadi ya musala au général Amis Tangu fort zo sala. Donc ndenge ndeko na Benjamin tu ko lo ba awa musala na ye na armée ezali ya ko contrôler bisika nyonso ya shuda ezali ya kulia ya kulata ndenge ya seda ya kulalela ya kuvanda do makamu nyonso ndenge musala ya général Tangu fo ya kulandela auti na katanga awa kulandela comment est-ce que ba shuda na bisu papa tala nous avons un pays où ils ont une dimension ya semi-continent avec composé dans 9 pays frontaliers autour de papa avec FM effectif il y a moins de 1 million et ça grave le lot ceux qui moni et belé ba compagnie qui na katanga et compagnie ya budget ba compagnie ba soda oui qui na katanga pour renforcer sécurité et ça dit à musala au général à social parce que tout les biso non ce temps bazala kiaba ba bombe la biso même effectif ya ba soda autour za kabona mboka pour que bah c'est mais bah déjà de bon bah les voilà mais le lot toujours bah quand même que na armée na biso toujours un nombre bah soda bouilli et commis bouilli bah soda na biso bah ça bien équipé donc totika makambo ya ko diaboliser bah il va aussi la musala bona ndenge ko esengeli très bien boza ebele bozolanda émission na bino yango numéro yango wana eza na se wana ozomona yango benga biso ko hésiter te ozana posa olekana oye eza émission ya peuple balobi les peuples s'expriment donc peuple aloba fongola munoko peuple aloba ozana droit ko loba tozana ta démocratie loba na yo mais ko finga vie ko kota na vie ya mutute tika mutasa la vie na yo mais soki omoni berer beta mbodi bete bale pese carton boye pala ngala pesa carton za pe problème te makambo ngo za tellement belé ndeko na ngai Benjamin lelo nanga yewana azu courage Corneille nanga azu courage pas ko telema tandis que ndeko na ya za gouverneur na kata mboka na biso ozomona mote que d'autre part moi liaison mo boza na kati wana. Merci beaucoup assez on comprendre lelo ba kongole ba landa biso ke na deuxième mandat oyo on doit auto bengi to kende na o changer constitution. Donc on a changé la constitution pourquoi? Constitution autozanango oyuti na ba belligérant. Oyuta na Sen City, ba sanganaka constitution na biso et pesaka bengi opportunité na ba étranger. Pour nous on a ce qu'on a question ya Corneille nanga ne peut pas agir seul. Nanga azaka motindami ya ba oba kubumbana na sima. Ezali histoire ezali ko se répéter. Rébellion ya auto bengi Afdel et banda est sorti le 1er février 1996. Du 1er février 1996, du 1er février 1996, ti le 1er août 1996, Congolais a quitté. C'est le 1er août 1996, les fameux accords de Lemera. Au Babi article 1, il est créé aujourd'hui en date du 1er août 1996. L'alliance Afdel. Article 2, désormais, les sols et les sous-sols congolais appartiennent à l'alliance. Nemukolo oyo tozoka Congo to tikaki na maboko ya ba Rwandais na ba étrangers. Parce que même alliance wana oyoki kuna Afdel, il est pas créé alliance du fleuve Congo. Il faut se demander maintenant nanga azana allié nani. Est-ce que allié naye Benjamin Chamalate et dit Kakouté allié naye siko alliance wana créé na banani. Et alliance wana a la question de place outil. Il a fait d'abord déclaration à l'Ibosso alliance wapi na Kenya. Donc ça veut dire que Kenya za simana. Je vais vous expliquer très bien. Très bien. On nous a demandé on était à 18 jours de campagne. J'étais avec les chefs Mamona Loba Oyo et Salama.
On nous demande que chef fois 4 ans nous auto bengi campagne a que les 2 jours les banda ya mboka a que na Uganda a que na Yoweri Kaguta Museveni et je vais expliquer. Je pense que jour to reçoit temps j'ai appelé émission na obengi ça oui la sécurité à mboka parce que c'est très important que les Congolais puissent savoir. Les gens marchent dans l'ignorance surtout mambo et les kakalaté on va pas comprendre qui sont aux en ngolelo. Il y a un monde à battre sur l'histoire. Les événements du passé pour corriger l'avenir. Et aujourd'hui, si nous ne connaissons pas l'histoire, ça va se répéter. Vous allez comprendre que et vous allez comprendre que Yoweri Kaguta Museveni avec sa chef de l'État. William Ruta. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Otobengi EAC et Awana Congo, commandement militaire à Kenya. Kenya, na Rwanda, na Uganda, no Rwanda. Na Uganda ba ABC na Kenya ba expresa Kenya no yozo kufa copy yango uyu Kongo eza elengi copy yango to kota na copy yango mona ka komanda ya Kenya aluba ke no biso to yena biso kubunda na Kongo te biso to zone tampon be malobi obola zone tampon ndeni biso to yebike boya mambo sali ya kubunda et loko wana ndesko esalili lo ke oza komona oto bengi sécurité ya mboka na biso ezali oto bengi na batu oyo baza na souci ya mabe. C'est comme ça que connaît nanga na objectif na ye nanga est parti directement et pas ya batu oyo baza bakolo bord bakolo masona mito c'est le Kenya l'Uganda na Otobengi Rwanda yango déclaration na ya liboso ça on a Nairobi. Très bien. Déclaration na ya mibale donc ça la wana el accès da signe que même mutaza simananga yeyo. Après il y a deuxième pays. Au moins une vidéo tout le monde va sabinoter azana voilà. Non, il a fait na bunagana na ngambu ya Uganda, na ngambu ya Congo te. Ezanga ndeko za na lufu. Lufu eza une partie ya Angola, na partie ya Congo. Mais information le jour là moi. Bangonyo surtout, mais je vous dis ceci, je suis bon nako le baloba. Mais ta ballon il y a fondement. Na lingi to solo parce que l'émission vie caractère dans tout consort. Quand vous avez invité dans plateau spécial to dans sécurité, c'est là où to ko fungola bandi. Congolais va comprendre place autour très bien. Et vous allez comprendre petit à petit que ces gens ici, balingi ba sakani la biso. On nous parle de l'alliance. Or les alliés, yeloko wana baza wana Congo. Banani, ya liboso Katumbi. Ah! Zela nanu, zela na bimisa ba carton. Bimisa ba carton. Ya liboso nani? Ya liboso Katumbi. Azwani. Carton rouge. Katumbi carton wango. Tokei. Bien, mon assez. Yami Bali se Joseph Kabila. Ah, Kabila, ouais, pourquoi Mandef? Ouais. Ah, joyeux. Tokei. On peut comprendre pourquoi. Ban M23 tous en pleine campagne électorale. Balobi Boibo voter Katumbi. Voilà M23. Voilà M23. Très bien. Élection Sili. M23 Nanga est officiellement aye kozwa papa. Liboke ya moninga basombe la kokwanga te. Oui. Jamais liboke ya moninga basombe la kokwanga. Jamais kana kosala coup d'état lelo pour profiter pas na yo assez. Moto asala coup d'état ndem ta profiter na ngo. Ba konga ba basali la kubadela. Et loko wana zelo ya ba Rwanda. Sikoyo M23 to bien déjà mouvement oyo Félix Atoseke de Chilongo a réussir na diplomatie na ye. Il y a un voyage pour la communauté internationale à traiter le lot M23 malgré qu'il n'y a pas de sanctions à traiter comme étant un mouvement autobéni terroriste appuyé par le Rwanda parce que le dernier rapport il y a 2 jours passés il y a autobéni ONU et il y a testé que Rwanda ne doit soutenir M23 ça veut dire sur le plan diplomatique tout ça est long et long à point on peut tout faire tout comme ça va Sukhoi tout comme bombarder jamais que nous bombardons la population civile au bas innocent. On voit dire que le Congo est en train de se défendre face à la menace terroriste. Il y a un moment où l'autre qui est en train d'acquérir un arsenal militaire. Bah H4 et bah drone, bah F12 et bah missile, tous ces attaques. On a un réseau social donc à Bakissi nous sommes Bakissi 12 avions et puis sur le Ngoye Basko Awa, bah Otobengi Basuko il a besoin quelque part en Chine où on doit renforcer Otobengi ma capacité d'attaque. Parce que les plaisanteries, le Congo est en train de passer des moments très compliqués et tout ça face à venir dans le monde. Très bien. Moi je ne vois pas Tshisekedi. Je vois les générations futures. Makambo Samalelo. Son gère mal ces pays est parti. Donc ça veut dire que Araso Tshisekedi a raté penalty, c'est fini. C'est sûr que les match ya toluka qualification parce que tu joues penalty dans la 4e minute. Sur la pesco facha betango stade de télé. Toze la kaka.
wana resiflete na yebiso ke toze la pour arbitre kangi misu nakangi ko nakangi pe misu nakangi na arbitre ndinga sana sa soko maboka bike no elo bando lo yango na pesi bino beta balo ya beta ngoskoyo ndesco face au maramazango ça veut dire quoi connaît nanga je vais le décortiquer la émission panza hier mchopo bimisa mchopo kende OK j'aimerais seulement répondre à votre samedi na promettre oyo to bengi na Congo ya Corneille nanga azali neke o to bengi mwana ya soso o akotonda na nzumu te ba mama na yende o bana se ndeto ko luka bimisa bango bo comprendre objectif o basanango l'objectif c'est quoi il y a 5 ans ozozela ba Congo la ba bonheur yango moni konzambo ka lobaki no 5 ans ya remontada l'équipe adverse était la binote pour remonter. L'équipe adverse a une stratégie. Le quoi c'est que ça a remonter. On doit chercher une crise. Les autres de moins plumage. Kaboun de la prison. Va refaire élection. Zélazo rouge. Kaboun. Tu n'as pas dit si tu sais que. Oui ou non? Bisiko zozo la manga ya yo angwana. Ba tele vungulete. So ya vunguleko Kaboun. Ya yo angwana. Tokei. Ozo comprendre que bangono sotuana bazaka nanga chimoko. Refaire les élections. Et vous voyez comment les présidents africains bazana lenteur ya ko féliciter Mokonzamboka. Donc ils montent mamabe. On a déjà compris le plan. Le plan est allé à 7 pays. Dont 3 pays baza otobe ba hôtel ya likambo oyo. Ils ont goûté na miel. Et là ça na Congo zani fatia kangi baleine na na prison. Baleine on est là. C'est mon gars chuchu. OK. Aza ana prison. Oh abimana onte. Ko kango ba kangi hein lesiko mona ba ko kate. Ba oluka ndenge so ko négocier ba binisa ye. So yango mona ki mutu ya Kashobu Katumbi alinga so dusula. On a que tu as la match à Mazembe, ko kende kalimite. Ah mais yaza congolais. Ah kasi atikalatin. Te yaza congolais te. Yaza congolais. Wato beta malema ndeni. Yesiko nenga za boto chaki wana kaka. Pour ça à couvrir effectif. Oui ça va jouer mususu. Entraîneur on a 27 joueurs qui can. Entraîneur et qui tika ne aussi o beta te. OK. Ozomo très bien effectif kaka to konsaye. Très bien te ba ki photo kanga ina suka. Soto ba to longola avant élection na bani. OK. Mais surtout parce que quand on arrête Salomon Kalonda pour le financement M23, donc il était là du complice. Moi j'ai eu l'essence chance on a pas participé et tel c'est que de reste mais moi mon Congo le héros national dès son vivant azote na voyage atie mo panzo kabund mo panzo mubake bazo voyager oyo kangi mubake était na voyage OK était a odité alba bokai collaborateur non diété mais bino mon vidéo bakanga Salomon Kalonda Moïse akenda lotako ta na sima est-ce ba moni pe ngai taso ba demila nga pam il sait de quoi bazo reprocher et c'est comme ça que tu sais qui ba to kena na pona tande baza emilie ba ozongela yo ebikanko makamunde yango yo zoluka yebisanga nanga position na ye parce que lobi kaza déjà na kata RDC bana RDC bazo panga batinga assez mais to kosuka wapi parce que nanga zoya makelele wenzala biso tolanda ngoti omoni bananga nanga tozozela kaka tobongisela ye tombe oyo akolona mapo akokufa omoni depuis 2019 oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apretaki serment ti lelo tokoti mandat wana esili bientôt tozo banda mandat sika mandat o tozui lelo e kozala lolenge moko tena oyo elekaki lobi omoni mutu nyonso oyo ayebi ke bon mandat soki kaka esili ngala longwe ako travailler autrement souci ya bananga ezali nini nanga problème azali nango ya bakare mini o Kabila pesaka ye soka pesaka yango na qualité nini toyebi te de problème nanga azali na yango azobeta kelelo ki aza na Congo nanga aza Congo te nanga aza na mboka bapaya zamba wana eza na kata Congo te ndeko Benjamin utikolo bango ya malamu biso to voyager na balufu wana to moni lufu ezala ngambo ya Congo ezali
ngambo ya RDC ezali semaine oyo bakongole bakoya bateki na ngambo la semaine oyo kuna ba o bakoya ya sali makambo na yetu ba video na ye mike sali wana sali kuna mais nazo regretter la ponanga alobaki ke jeudi Tshisekedi akozala na pouvoir te bokonza Tshisekedi aussi mais ba jeudi on peut se le tebele tout ce que le la place bokonza Tshisekedi silité Corneille nanga na ba o bazala sima na yo bazotindiko wana ezali William Ruto président ya Kenya oyo Joseph Kabila ozu Museveni ozu na oyo Katumbi. Mais Kabila alobaka na ete avant na kimia Kabila alobaka te bolingi aloba nini tout oyo leto zabo tout oyo azala ni député ni gouverneur ni sénateur ni mutu moko Kabila kozala na ye donc atikali lipapa donc atikali le côté ndenga za wana ako vivre lokola mutu nyonso tango ya kokanga na mabe basali ba congolais to kokanga ezali parce que na mandat oyo bokanga lelo bobomba bayimboka bipai nyonso bozolanda biso bokanga ke na mandat oyo Kabila kokanga makatumbi kokanga mamuta ko bima azate il paraîtrait que na yoki Kabila akendaki bunagana pona bakende ko préparer makambo na bango bazobongisa la bananga bazobongisa wana ezali information autojui que Kabila azo se retrouver na bunangana pona bakoka ko préparer plan na bango mais plan oyo bino bozo sala wana to moni ba CH4 wana ya ba chinois ba M23 bazongo sérieux Kigali azongo sérieux panique totale la kati ya Rwanda pourquoi ba avion oyo ba drone wana oyo ba telemisi wana na Nord Kivu ezobangisa bandeko wana makasi nanga ami bongisa loko ya lingi liwa akokota la mabele po Kongo ya Tshisekedi apesa na Nzambe oyo Kongo oyo Tshisekedi akokufa la lisasi te Tshisekedi bakosala coup d'état te Tshisekedi akolongwa mkolo Nzambe akolobaka elongwa na pouvoir preuve yango toke na élection a basangani bango nyonso tosangisi bango Etienne Tshisekedi wa mulumba RS mémoire alobaka IDPS au pouvoir opposition ekozala te tomoni lelo ke tozala opposition te opposition eza te tomoni lelo nanga ye civil na ebite soka ayekola nini busala ya militaire wapi lelo azoya komenacer République démocratique du Congo mais nanga akanga abomba omoni mbongo oyo ya seni aliaka na 2018 akofuta yango kofuta yango na ndenge nini nanga azokufa kanga bomba lelo parce que tangu yo ondimi ke bakongolais bakufa bakongolais bakontinue na misère bakongolais babanda kovioler bamama na biso bana na biso mike bazwa bango babanda konyokwamaka kotisa bango armée na force oyo baza baminere yo nanga ondimi biloko wana boyebisa ngai est ce que nanga aza congolais parce que biso tokoli na mboka oyo précisément na capitale Kinshasa ngai mpona zwa lichette nakaka ndeko na ngai oyo nazomona ke un bantu comme moi ezali grave culture wana eza na kati na biso te culture wana bato bayeli biso yango ezali baoyo toyambaka awa bapaya toyambaka na mboka na biso babetili bakuna zelo bazwi pouvoir bapaya wana ezali bakabila bapaya aza mopaya est ce que yo yoki élection eleki awa Kabila alobi nini mais nayokaki ke bazolinga babengisa ye mpe aya koparticipe na prestation ya serment oyo ezosalama bientôt ngai na kosenga na bakonza protocole ya chef de l'état bapesa invitation aya te toza na posa na ye te aya te mais baarme nanga aya akokutana na bilombe na nzela na ye très bien parce que bilombe nyonso baza déterminé même 1 centimètre ya Congo ekotikala kokende epai ya bapaya te très bien ndekwale lelo nanga aza na position na kuna asimbeli Congo mandoki oyo biso nyonso toyebaki kazalaki président seni ya 2018 lelo ndeko na ye moko aza gouverneur na kati ya mboka ça veut dire que peut-être kozala mwa complot moko kozala wana te abanda kopesa plein pa ndeko na ye pa attention makila mpe ezojouer rôle ndeko na nga assez eza na adage moko oyo bazoloba na français en faisant des erreurs
on accueille la sagesse. Il ne faut pas, M. Corneille Nanga, à Kanissa, on dirait que les Congolais ou les qui sont lobby. Les lois sont Rwanda. Non. Au jour d'aujourd'hui, les Congolais sont déjà matures. Tuebi, banani, banasima, yananga. Donc, Makambo Moussa Sali na 97. Si Corneille Nanga pense que le loi au salamou le chouchou pour nous trahir Congo, et ça la mati. Et ça la mata mouketi. Congo, le loi est ba Congolais, ma beaucoup ba Congolais. Afdel de Nasima Nanga. Donc, balingi bakima lolenge oyo mwana mboka abimisi makambo na bango na mpoli oyo na lingala na mpoasa ke ezande ba Rwandais baza ko agresser biso. Donc conglomérat des aventuriers à Afdel au babongo maki par la risque de mensonges FCC hein lisanga ya étranger lelo balinga baya bisu na sima ya nanga balo bakete nanga nde aza ko bimisa rébellion pour na ko telemela Tshisekedi régime za malamu te toyebi que ça agression eza agression ndenge mwana mboka sa bimisi ba mona mpoasa toute la communauté internationale a dit que ça agression cette fois-ci makamane simba shooting ndeko na ngase tala tonyo kwa mi tourna mboko yo to vivre ba aventure trop na mboko yo na dikambo cette fois-ci tu dis non makambo fait là tu mettre fin na makambo nyonso avec la volonté au Félix Antoine Tshisekedi qui ongoza na mutala ba ndeko na yo aza gouverneur wana ba interpella ki ba sala o ba monique ba ko sala ba shola o ba monique ba ko shola mais ba déjà que Congolais sa télémi avec makambo nyonso ya bango ba ne loko ba sala ti ba ne loko ba ko bungisa ti ndenge bazol la kisashi ba vidéo non nanga zana rupture na Congo papa ndeba ndeko baso de ka bazol bawo na frontière à biso na Angola à partir ya lufu ezana ngambu oyo ya lufu ya Angola ngambu ya lufu ya Congo. Très bien. Akoki ko sala pe vidéo na ye na ngambu ya Uganda kuna batindi pona obebisa mito ba Congolais bongo te biso tozo kende bientôt là il y aura des actions il y a minene ba action on a ba awa il y a des sécurité ya manduki parce que ils a déjà mukunjambo quand tu le bangé ils a déjà nous sommes déjà prêts il y a aussi là dans Rwanda il y a aussi là dans ba pays nyonso ba bazo semer ba déjà ba désolation na République démocratique du Congo quand qui est aussi dans bango déjà ba mbanga ku douter très bien donc pour la bango zali nini ba si ba yebi ke Congo a sa juste destinée à main. Tant on a destin 2024 au Tozali pour constitution Tozaganango tika etiena traitant ta acte de vente Mboke Zaki déjà à côté kama allez lisez l'article 217 vous allez comprendre que Mboke Zaki à côté kama na bande quoi Afdel ndeko nga Benjamin Cholo ba awa conglomérat des aventuriers wana accord na bangwa l'émirat l'article 1er et les sols et les sous la partie à l'Afdel et il y a ba pays wana nyonso wana o ba telemi lelo au place nanga tu ko sala la déclaration politique net déclaration jo ba sali wana hein ils ont ba pays ba composé qui Afdel pour n'avoir dérangé République démocratique du Congo mais avec la modification des articles ou la révision constitutionnelle autre que ça en 2024 et permettre biso makamuno chama be o basala na mboka aussi là très bien ba mataba kita 2 minutes émission na biso comme na suka ndeko Benjamin ma promettre yo lobby selon tala agenda na yo lobby faut nous pose la awa to beta masolo très bien il y a sécurité en mota parce que na découvrir quelque chose moi te dévoiler mon boezate menasi ma caméra to solo là plan B il y a Tshisekedi des années par rapport à face à l'adversaire 2 minutes. Bon plan B à Mokonzambo ka to dévoiler en surtout parce que aujourd'hui il faut tout ça na ba congolais que ba Rwandais batanga 4 langues nationales na biso kala ba yebi yango do Chiluba Kikongo wana babeta ba mai siko aba bakisa ki 7 dialectes na biso babeta kiyombe kitoko kitetela ko to ndimate ki waza Rwandais ozomo yama musi photo bomba to esa na ba congolais ba landa biso bo
que tous en a distraction té. Un homme politique a trompé binoté. Awa tous en a face ya kobunda face ya ba ennemi na biso o ezali ya liboso c'est la communauté internationale qui ne veulent pas que to bénéficie na ba richesse na biso. Ceux qui boyebi te mokonza mboka parmi ba décision azui ozolukele bitumba na mokili mobimba to côté ka minéré n'état brite té. Minéré ya Congo, il faut profiter na ba Congolais. Minéré ya Congo, il faut payer ça ba Congolais misala. Minéré ya Congo, il faut être capable ya ko aider Congo à se défendre. Yango boyoka ki na 16 piliers tant ki na Chine, on a parlé tout ça la haute bengi arme nucléaire na biso. Dès que le Congo aura cette arme nucléaire, pays moroté en Afrique, à tout le monde au sarane na biso parce que nous avons cette capacité là. On veut freiner l'élan, il y a développement économique. Na kosenga na bino kaka na maloba suka ona zana ngwa ko sabino pona émission mko na lelo ke to banga na biso te to pesa o to bengi confiance pas mokonza mboka kaka nde boto sala ngona maponami parce que maponami oyo bolakisa yeke to kote ka mboka te to lakisa ke moto abanda bazoba ki biso biso à cause du pouvoir te plus jamais ça et c'est comme ça que to ko kanga sentir pendant les 5 ans on va faire l'effort parce que la guéguetire de mer la priorité des priorités tokolo na biso moko et ko aider dollars équitable le retour équitable et bon mona que 5 ans est la meilleure mais allez 5 ans bitumba makasi yango moni dès après les 25 ans oyo mokonza mboka va prêter serment na stade de martyr mikolo elandi wana déjà gouvernement peut remettre 3 semaines après ebimi et on va attaquer ces problèmes et longo na bino longo tokolonga merci beaucoup Assis. Très bien ndeko Benjamin. Moi 2 minutes pour nous suivre cette émission. Monsieur Cécilie. Voilà, mboka bipa nyonso bozwami na kosenga kana congolais nyonso tozala indi. Tozala na bomoko parce que Congo eza ya yo, eza ya biso nyonso. Très bien. Congo na biso nyonso. Ba e o ba ko défendre ekolo oyo. Ezali biso ba congolais. Tango toza indi na yebi ke mokonza mboka azomona ke tozali indi musala ekotambola malamu. To se laisser na ba makambo ya pamba te o nanga ezali ba distraction moko ya pamba o katumbi mais tozo yango sérieux biso na IDPS to lobake lisu likolo ya lisu nde to lobaka na IDPS lisu likolo ya lisu donc congolais nyonso zala lisu likolo ya lisu place ofandi na quartier place ofandi tala o azokota nani azobima awa oh nana kotibo ba service compétent bazali bozala ba souciat tout autour ya ba quartier na bino bozali la ba boyebi ba bisika nyonso boko komisa ba message to message komisa mo pas ba communicateur ya IDPS po biso to bomba kate to zala polele donc to batela mboka na biso to protéger Congo to kende liboso soki to bateli Congo oyo bozomo na musala ba tir ki bazo sala aw batir ki bazo sala bomoni ba centre financier et utaki la CBB kendelo la arena la stade de Martyr mola oyo tongama bazo tonga ba aéroport ba kotonga ba stade ya sika makama malam donc Congo oyo c'est que le bagage comme ça Allemagne d'Afrique ezali possible mais na condition tous à la uni ndenge to pese chance que aba na premier mandat na ye parce que wana ezalaki transition sans Kabila au premier mandat na biso yango tozo banda oyo na premier mandat oyo nazo senga na chef de l'état makambu ya ko tika constitution ezate na mikolozo ya toke de référendum to changer constitution bandoki o ba pesa biso na Congo pour la belle rayon constitution bandoki en tout cas balandi o ba sepela ka nyonso na président edika ko bipa nyonso bozwami bana kave bana lingwala bana limité partout bozwami na pesa bino bambote bele pesara Ashman Mokanda Eric Mokanda na pesi bino bambote ebele monkera maketa moseka bipai bozwami na bana bambote ebele. Très bien ndeko ngale pona kosukisa ndeko asoti ko tuna oti ko lobana ndeko Benjamin plan B na bino ezani. Très bien plan B na biso ko bandisa mana mokonza mboka ti na biso peuple ne o ajo diriger mokonza mboka le Congo a besoin de développement mais pour développer et senga biso faut ba loi ya malonga na République démocratique du Congo les peuples congolais ont assez na ba biloko pamba nous avons besoin de développement pour tout ce qui est de développement il faut qu'on réviser ba disposition sur la constitution na biso o ezo bloquer mboka na biso ba congolais tous après na yango tout senga yango wana. Très bien nous sommes derrière vous
sala makambo esengeli pour l'intérêt ya mboka. Merci. Boyoka bien congolais kinois ici ka oza fongola matoyi. Balobi ba rwandais bazo yekola te mais basi ba yebi. 4 langues na biso. Awa babatisu mibale. 4 ba yebi. Yo za wana kaka na ba nanze mo mikolo zo mama soki lidusu koto zo ngasoki ndenge nini. Bobi ba distraction wana. Assez. Oyebi makama balangi o esala ndenge nini. Kagame azo rekite ba congolais awo. Oyo baloba bayebi kotangisa azofuta bango $1500 na Rwanda batangisi 4 langues nationales batangisaka bazoyekola yango ozomona oyo na gouvernement okoyoka o Mutombo o Chibola o Ilunga mais Rwandais ezala bango na mambo eza sérieux botala bango na mangwele botala bango na makolo neto koyeba ba sérieux ba bazoloba o ya sérieux mam tozoloba nanga na beti mesa naza na cher nanga aseyo azobeta nanga soki mutolo na yo bakunda wa émission na biso esili tokoloba nini match esili mamisa mokomene kanga Château Rouge te ya ba mama Château Rouge tambusa bango match esili mama Denis Mukadi DGI kanga yango te ya pe ba mama émission na biso esili Linga kiyo mingi Janina Janina